Mbote ming na malandi nyonso ya chaîne biso ya Nzambe TV officiel esika wapi topesaka bino information ya kitoko eza bango journaliste na bino obolingaka mingi parfaitement dia autrement dit Mama Paradis lelo tokiti na résidence ya Mama Shako esika wapi toyoki sango ya maladi te mais toyoki mama akufi nde tokiti sur le terrain toyeba soki mama abelaki ou pas parce que tozo comprendre te to comme mona à chaque année artiste ba comme okufa trop et on tokiti sur le terrain toyeba mama abelaki ou pas. Merci beaucoup Nabino Nyon surtout dans un message de soutien Star. Je sais que tu es tellement émotionné. Maman Shako représentait presque tout pour vous. Un mot par rapport à la disparition. Shako, Shako, je suis son réalisateur. J'ai travaillé avec lui pendant 2 ans comme réalisateur. Il m'a connu. Ah, bien, dans le canal, il y a des campos. Alors, on a besoin de réalisateur à Mankasi. Des campos, il y a des réalisateurs, moi, cinéaste. On a formé par ma mindele. On a maître effets spéciaux à Salara 3D. Des campos, il y a des de campa benginga to ke pa Mama Shako ya manga bien j'étais surpris na mandi oso Mama Shako linga nga minga senga na la réalisateur na ye alors des soucis na ça ba film le théâtre c'est pas sa passion mais ça n'a domaine moi à côté mais on a besoin de se retrouver dans ba film cinématographique qui se respecte yango mama nga comme réalisateur l'équipe na ye tout ça quand on a l'équipe ngana équipe ngana tout ça l'équipe mo pour produire non réaliser ba film science-fiction les copains liboso héroïa nana tineli mbongo na tourner na pièce moko il fallait battre en Europe na réalisera maman kolela ya moi na 10 épisodes était en Europe par rapport à Océan à la réaliser il fallait ya ban dans la salle 10 épisodes Mama Shako Mama senga ngai na la réalisateur na abenga nga mettre des effets spéciaux mettre ken Mama loba ngai abi na vie na ngai so que ça na réalisateur fa na kuta na jeunesse na ngai fallait la mettre ken na regretter na yo comme mukolo na kuta na yo par rapport à travail na ngai à témoigner nga partout alors ba wana réalisateur préféré na ngai mettre des effets spéciaux mettre ken les cinéastes congolais. Maître Ken, vous êtes tellement émotionné. Maman Bozaki naye, est-ce que Borek est maladie? To ya liwa, il y a maladie, to na habité. Ba te ko engagé ngai na d'autres bana maman ba yo collaboration mon chaîne ya Koutino RTMV. Par rapport à la salle Moussala, nous avons réalisé film mort d'animation dessin animé. Travail à Souka, maman joué dans Evenanga, dessin animé dans Oudjana. Maman y a qui voit. Maman Zaki, maman est actrice principale, qui voit comme qui voit dans le film. Comme actrice dans le film. Par rapport au film, elle est bimi engagée dans la société Montréal, communication et publicité dans la ville. Na komi ko travailler na maman au travail na batu mususu bazo senga mingi vide valeur na na sala 3D effets spéciaux réalisation animation et sengi na ke ba place mususu maman dit mine na ko travailler tant ezo mwana te na za surveiller le ba sanga Mama Shako kofi na ndi mate Mama Shako na ngai. Merci beaucoup, vous comprenez que émotion est tellement makasi. Nous sommes là dans une interview comme il se faut. Merci beaucoup. Bonjour. Bonne santé. Oui, mke kimeza. Tumuni yo awa nesika ya matanga ya Mama Shako. Toyebite sango na yo ezani et puis impression na ezani pour tumuni yo awa esika ya matanga ya Mama Shako lobini. Bon, aza de lien ya ba pilier ya moto yo wasala fierté ya Congo, ya drapeau ya Congo. Moto wasala fierté ya artiste comédien congolais na ba maman. Aza maman moko modèle, aza maman moko respectué, aza maman moko akoma camarade ya baleki, camarade ya bana na ye, camarade ba ya na ye. Aza maman moko na témoignage ya malamu. OK, koyoka sango na ye ya kokufa. Vraiment est bouleversé et troublé. Mais le collège ali nzela ya bisonyoso. Tozane loko ko salate, loko ezaka ya koloba na Nzambe.
nzambe ozwa molimo na kimia mpe biso bato toyebi mosala mama asalaki topesa ye hommage ya suka ya malamu eke na famille totala mosala asalaki totala ndenge azalaki mama ya malamu mpe donc topesaka hommage ya suka c'est très important, c'est vraiment important. Merci. Ronel, merci beaucoup. Tomonio awa à chaque fois à chaque année va commander bazo kufa. Bino montant bozala ensemble. Qu'est-ce que vous dites? Chaque année tozole là va commander comment ça la paie bien té. Et comment peut ça paie image à malamu té. Honnêtement, je me dis que l'Iwa ça existe. Bah certes c'est la vie. C'est la vie. Mutako ko empêcher l'Iwa za nzambe. Ni ngai ni bato ba olo ba ni biso nyonso les artistes et comédiens. Neto ko olo belo mo pona artistes et comédiens. Et ça ka pona biso ta? Ba nyonso ba kufa na bango. Ba joueurs, ba musiciens et tout le monde. Les arabes na biso ba artistes et voilà. Voilà, boza de ana matanga ndeko na bino si la kufela ki papa. Aujourd'hui, maman Chako a kufi atiki biso. Un message de paix par rapport à tous les artistes et comédiens. Tu es bien que matanga ezali mo bo sang sarabatu. Est-ce que va sangana makambo ezanga te makambo ya rapé belé. Un message de paix par rapport à liwa ya maman Chako nande on a ono pesi la kufela papa par rapport à ça. Déjà j'ai compati na ba tonia so tout bazana matanga. On a tout bazar éprouvé pour le moment. Tout ce que moi je peux dire, matanga ezali à Kermeste. Eza esika o bayaka to compatir mawa. To meka koleke sa moment wana mut o yazana passe. Donc voilà, on a mon matanga de kanango bien. Tous à la ini. C'est dans des moments pareils ne te reconnaîtra pas vrai. Donc tout l'anda ba kerete, tout l'anda maramute, tant on devazana passe il faut quoi assister. Peu importe la situation, peu importe ce qui se passe, je crois que c'est la famille. La famille reste la famille. Ce n'est pas pour rien, les langes sales s'élèvent en famille. Donc, à terme, je vais aller au Zabandeko. Ok, merci beaucoup. Mama kufi, mama Chako abeli te likolo longola mino apamba. Mino ebomi mama Chako, voilà, nzambe azwa lokumu parce que mutu apesaki mutu na ye moko yebile pourquoi pe azwi mutu na ye. Donc eloko ebomi mama Chako, balobi eloko ebomi mama Chako, eza juste kaka ligne, eza opération. Non, balongoli e minu, mais chose grave, balongoli 3 minu à la fois, ata bino moko vraiment. Ata bino moko, ata vous-même. Hôpital à Mounene, lokola HJ. Bolongola, et puis na âge à maman Chako, ça koli 3 minu. Minu eza na baner. To ba hôpital na mte bomi maman Chako, parce que maman Chako kene kazo tambola na ye. Et pas zo loba na ye. Hein? Donc siko ro biso akufeli na hôpital nini? Maman Chako akufi na HJ. Maman Chako akufi na HJ ya limité hein? Oui, à première rue. Na première rue. Oh to benga Inde na Kinshasa. OK. Donc voilà, donc ezaka passe malom to zo ba soin na biso na hôpital na biso mike to zoaka. Balongoli mutu minu pa ko survivre na ye. Hôpital nango po bendie baza kuna kolongola mama batu 3000 pe ko molimo mutu apede molimo neka boy vraiment, hein? Merci mot de la fin na yo. Bon, toza toujours na page noire, hein? Tozaki na page noire à liboso to anolela papa na biso, papa Bisalou, tozui deuxième page noire o eza ya makasi to kufoli icône ya théâtre. Ba maman o biso to tala bango to yeba kuté que un jour to sala ba théâtre to kuti bango balakisi biso misala, donc voilà. Monde na biso to ana matanga. Donc to lelaka elongo. Merci. Bonjour. Ouais, bonjour. Tomoni na matanga, est-ce qu'il y a matanga ya Mama Chako? Tu habites sango nini okoki kozala nango par rapport ya liwa ya Mama Chako? Liwa ya mama eza kwa kaki na matoi obiso nyonso tozalaki surpris. Net sunga na mukina na tongo na vale na parler le ça les até na tala na Facebook boy ba publier. Bon, je suis pas vraiment sûr na bengi ba bazali colonie ba confirmer que maman zate. Donc ça fait vraiment mal de perdre baoba munene comme Mama Chako parce que biso tout oba na ba mabuki ngo tokuta maman azala kola koko azala kola maman, donc pas si makasi na mutema lelo maman la ndako malili. C'est pour cela on est là avec la famille.
Ok, merci beaucoup Forti, merci vraiment. Donc, comprenez vraiment son émotion. Et ça vraiment pas si qu'on perd des baobab monnaie dans le col à maman Chako. Merci vraiment. Le matin, ceux qui ont tourné maman Chako, donc à Tiakanda, on a une disposition, il y a un tournage de tableau au point que Azala Suko Kanganda, côté Soka Bimi, Atika Kanda, Fumama, Atiki, Ndekonaï Nakati, un tel va retourner. Ceux qui va les Belé, au Kabola Bango. Donc, c'est ça. Donc, Bisso News, tout d'abord, Awa. Biti ya Luanaï, c'est dit à quoi Belakinini, ni sali que l'auto perdre icône ya théâtre. Ben, chance. Oui. Moi, je n'aime pas vomir ce que je n'ai pas avalé. Nazam médecin, il y a Maman Chako. Nazala qui garde malade de TPM inaye. Mais là, on a eu qui que balongola qui est 3 000 na mbalamoko. Hein? Et là, on est bombé yangola. 3 dents à la fois, c'est très souffrant. Hein? Scientifiquement, on a supporté douleur. Surtout, dans l'âge où ma mère va comment donc, et là, on a eu qui na baye o bazaki liboso pe ba o bazaki pembeni na ye yango wana. Bon, bien que les autres parlent d'une certaine négligence dans l'hôpital et Zalaki, bon, malheureusement, on a un médecin légiste. Hein? Ceux qui ont mais difficile pour nous. Chez nous, dans notre pays, on a évité ceux qui passent la autopsie, ceux qui médecins légistes à Yaka, et de ce monde à Koufi, Balingiga Batina morgue. Voilà. N'est-ce pas? Donc, parmi oh, oui, lorsqu'on parle de l'état des droits, hein, mais l'équipe vit à monter. Vous comprenez? D'un clic comme ça, Maman Chako est partie. Mais elle a vécu plusieurs années, n'est-ce pas? Mais un clic est accueilli. Donc, nous avons na kondi ya santé. Tu vois que mboka eza pasi. Mais tomeka ko discipliner na nous maramu ya suivi ba santé à batu parce que c'est comme si les Congolais meurent comme des bestioles hein. Les moi ba nyama mike okufika ba ligne ba kete na morgue. Okufika boye pas n'est-ce pas? Oui. Et moi personnellement n'a commis j'ai du mal à Rolanda la publication sur Facebook. N'est-ce pas? 8 Congolais sur 10 à publier à Liwa chaque jour. N'est-ce pas? Alors moi je me pose des questions. Où est-ce qu'on va? Mais il faut Liwa et ça la rappelle à moi. Hein? On meurt trop. Négligence est trop ma santé à battre. Ça veut dire exact. Comme il faut. Chance. Aux Akinois, aux Congolais. So mego fongola caméra na maman yemo ba kanga ba memo na minute. Vous comprenez? À l'hôpital maman yemo. Hein? Ba bureau de bazala akuna. Négligence. Oui. Mais attends. Ici, dans ces pays, c'est dans tous les hôpitaux que les Congolais sont négligés. N'est-ce pas? On ne peut pas continuer à se voiler de face comme ça. C'est dans tous les hôpitaux de ces pays que les Congolais sont négligés. N'est-ce pas? Ceux qui ont le Goma, ils ont cause il y a guerre et tout. Mais il y a de ceux qui meurent froidement, silencieusement. N'est-ce pas? Ça fait très mal. Hein? Ça fait très mal. Ceux qui ont aucun hôpital. Moi je dis, chers amis, ceux qui ont aucun hôpital, l'élo, n'importe quel hôpital, na Kinshasa, na limite que ozon en esengo. Ozon en esengote.
dans tous les hôpitaux généraux, hôpitaux à l'État. En tout cas, il y a de quoi à regretter. Donc, une si spéciale personne comme Maman Chako, on la perd comme ça. Hein? Maman Chako, tu perdre le rôle à moi, qui est, hein? Nettement, bon, Azarga Moutou. Non, Maman Chako, c'est pas n'importe quelle personne. Hein? Maman Chako, c'est pas n'importe quelle personne. Donc, ils ont fait ça, moi, en Mawa. Parfois, on se pose des questions. Faut-il continuer avec ces métiers du théâtre? Nalandeli boye non Maman Chako akufi. Eh. Mais ton on m'a bé les 15 ans on m'a bé na comprendre mon coup de thé. Donc si na vandi bona mo si ndoto na lamuka. Mais biso to ki a babi Maman Chako akufi paraît que balongola qui est 3000. Eh mine dérange qui. Bakena ashishi e ba komi kuna. Akene ne paye moko. Sko lo lekelanga eze ba kolonga mdu 3000 mbala moko. Vraiment yango sozo lekelanga ba minganga ngo 3000 mbala moko ba kolonga na mbala moko. Et puis na âge ni. Donc soit de comprendre bien c'est que hôpital m'te bomi maman. C'est erreur hôpital. Pour nanga c'est erreur hôpital. OK, merci beaucoup maman. To bandi ko solo abengi Jackie pour moi nanga comme Jackie. Abengi Jackie avant de tout dépanner. Jackie yaka pesi Jackie mbongo somba bilo akolia. Ngala kata chambre na bonga mana pona bima. Sikoto na silisi ko bonga mana bima na simpe déjà ça ngana bise jege ngana ke inanga moi mwana mama leka utaka ngola akuvoyer semaine na ke poto kutana na ye to solo bia na sombe ko lipo mela tinga habiter no mela tabina comme ça na pesa ngali pango abien mininga abia pesa. Na ke place na kende ke mutango na kuchete na vai pa na biso mutema ngi tutinanga na zongo. Na zongi so 16h30 ngamu na zaso na bimina ke bisika na biso na yakala mso ata 21h. Même kolongo na ye moyi na kutiye wana siba lambi esili atuninga boni place uti wana zolo basiko mino esa lokola e kangame aolo ba mwandam nga abi bien abi esima na awa nga kingo etika ko kanga mangaye nga bi nini yango abi moyen tenga na bi na bondele ndenge kanzamba tinenga na bondele lié na zui alors vix yango o ba benga o nini o ya vers confort wana na pangoli on na mukoko na lobi makila ya Yesu ezinga yo loko mo mabe komelo mi pepe nyoso ya ko kanga ba misisa no ba minu na telemeli on habite utaki déjà église nzambe sa sala ki loko mo mabe yate na tiki na vandi no kaka biente courant ye to koti na ndako ye ko santé ya biente do landi pe mais santé biente mais to solo la tamboli na ye pe aya vai na divan alali na ye na divan tieboye moko nayoki mabe alamu mo susu wana ye azati asutu usu na kiti nayoki mabe bengena nga teo wana siko lekile wana to hospitalité bengena nga teo ngabi na benga teo to bandi ko benga nimeko teo ngo peso leka nango te nga ide na ngeza isiko na okele benga ta teo ngo po ya vana peka na kasavu aya moka bimile pe libanda to vandi makanisi pe mabeza te pasteur aye atunye pasteur adayo aye abina bondela ka awa bite to kota na kata lopa ba bonde na kata lopa na ndako tant basilisi ye pasteur abime ye Jackie abimite na bi pasteur abimite abimite na bi na leki siko kuna na tale na fenêtre la monye azosala bonga be kingo ngo ezokanga mayo kaka la bina ngabi kato bimaso libanda to mona ka bato so no pe mpepe to e ko vanda pe ka libanda po place ngo ezaka na mesa mo nga vandi kola mesa ya vandi wana abandi ko benga bande kone kaka yeso ki a composer ngam na obenga yeso a composer po yi azokoka koloba te alembala moko ndeko na bomuso ayi pona na sima tango ainga kuna lobi alala bite muto déranger abi muto a maladi yo balali muto ta déranger c'est to ke na yo hôpital to ke no hôpital akoti na mbamba na ye moko to akoti ayebi ya Jackie la muka to ke l'hôpital ay mama Chako on palati aboya ki na epeta lati abongami to ke hôpital na HG wana dimanche tozongi pe na biso dimanche yango lobi nde lundi il fallait tozonga po ndenge tokende dimanche il fallait ba examen ba saki il faut ba zela ba résultat to ka makamune to komi kuna na ndenge kingo espande salake ka boye azolo ba bien te to komi kuna banda to kendeki tongo ki 16 na ju traitement mandi ba cotiser pardon ba cotiser na kati batesika babilo ko esali bo semeke na babilo ko esali balobi lelo obimate bavanza ino batala ye lelo ndenga kolalela na bakiso ba pia soki ça va lobi nde lelo nde to kozonga
nga mpe natikeli kuna navandaki semeke na mosala lobi te nakei mpo baide ezalaki nango ya mabe te ide ya mabe ezalaki nango teki ya kokufa ebi kaka kindenge esala koyoka malamu semeke nanga mpe mosu avanda na matete abi te nga nakei comme ça nga na oya koremplace loko oyaki ntongo oyo ozonga ndako nalali aye pe te ntoka nde contre te esalaki alemba en tout cas mpona likambo mino nayebi na ngai te nayebi ke balongolaki mino me nayebi na te so yango nde moto ememi ye na nini. Merci beaucoup Nabino Baye oyo bozwaki occasion ya kolanda biso na émission na biso ya Nzambe TV bino Baye bozwaki opportunité ya kolanda biso na chaîne na biso toyaki awa esika ya matanga ya mama Shako tozwi ba interview nyonso au fur et à mesure to bando ya matanga ezana mutu akufi lelo au fur et à mesure to bando ya nde boye ba journée ni matanga ekobima. Merci na bino nyonso bozwaki branché pendant kolanda biso restez toujours branchés sur notre chaîne ya Nzambe TV officielle.